Béton. 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 Merci beaucoup. balobaki tokovoyage te tokozwa misala te. Merci beaucoup na mama Nana Manonina oyo apesi biso mosala. Merci na Jean-Marie Kabunda Kabunda. Merci na président Ai. Merci na Kabuya mwana bute. Lelo tokomi bato tokomi komata ba jet privé tozomela ba beaufort na kati tala nde tozobaluka Fachibe Béton. Béton. On doit faire la remise de reprise avec Jésus-Christ. On ne peut pas nous intimider. Voilà, bienvenue, chers internautes. Tindika, Molobeli à Fachi Béton, Kamwa Sichilombo, Mwana Yasuka, ya Maman Marthe Kasalu, Aza ensemble Nabino, Mikolo, Toko Beta. Bon rataka information te beaucoup raté pas information te tant que papi kamwa si est là boyebi ki na bandi tout ça la kaningi nini bozui bana bombi bango quelque part surtout bana ya mobulu o bazana bango ba docile basala ka makele te bo garder bango oyo balingisa kwa bana poto bazalaka zwa bango ko tsa bango dans quelque part bolanda tindika bolanda kamwa si Chilombo apesa bino information yango ne bozana ngo besoin naza na eloko kopesa bino te nazaka na maloba na monoko mpona kopesa bino information boyeba oyo eza koleka na Congo bino nde boza na eloko kopesa ngai ngai na eloko kopesa bino te ka information. Merci beaucoup chers internautes. Lelo tokobeta masolo ya Mike Hammer ambassadeur ya États-Unis d'Amérique balobi papa Simoni Kiangani aboyi koyamba ye. Moïse aye mabe donc pona Moïse fois où nous basirula kadima daekaka donc kadima donc na ye kosimbati et puis Moïse a saisi chef de l'État lettre na tangi une partie à lettre wana ezaka lettre ba rappel to kobeta lisona frère Martin aza na epite ko bengi politicien to nani ngana ko bengi caméléon lelo pour changer ba couleur azaki na langage ya ko benga Fachi Béton lokola patin on a ba terminer ye patin abengi Fachi lilingi ya pamba abengi Fachi marionnette abengi Fachi tout ce que vous voulez à ça la carrière c'est Kabila qui dirige makamunyo so wana boyoka kiyango lelo et comme il Fachi dictateur. Ah bon? Échanger. Yo modo changer ba langage. Tokosolo là. Et enfin, tokosolo lisolo ya bonne année. Oyo ils ont message nanga, nazo yebisa chef de l'État mais na télé. Nako yebisa ye en privé, mais nako yebisa ye na télé. Pour y moko la ndango te me bato ebele balandango à comprendre ni une fois ça la pona bana Congo na bonne année za koya pénurie ya carburant na Kasai masanga emati ne tous vous informé ba mati presque 500 francs par bouteille c'est trop les personnes en parlent te vendre karaboui la vie continue c'est normal ba brasserie nyoso batika masanga ebele mingi ba komona ba forage ba komona kozwa mai ya régie des autres mais mai na mabele à l'état ba contrôle ka bango te et ba matisi 500 francs par bouteille de bière c'est beaucoup d'argent donc kaka par jour so ba teki ba komona ba millionnaire to ba teka combien de bouteilles par jour parce que les Congolais consomment énormément de la boisson alcoolique il faut avouer 500 francs par bouteille c'est trop. Donc côté bateka la bière 2000 et comme 2500 côté bateka basanga 2500 c'est comme 3000 donc 500 francs par bouteille mais comme un millionnaire le même jour personne n'en parle je dénonce. Merci beaucoup chers internautes boya malamu na tindika émission na biso ebandi awa to sola kanyoso mais lelo na ko banda na vidéo
avant de rentrer dans les détails. Vidéo dans les années nini pour les détails ils est très très sensible. Pour nous bêta masolo lelo. To ko bomba ile côté. Ce qui peut être la kisi barrière musuté mukonza mboka komona ka tozole ka boye béton, le ka boye mfumo di tunga bi c'est que ça va. Faut te yebisa pe ayeba ke non, place boye ba ko kosaye. Place boye ba conseil ba osala musala bien te. Place boye ça ne va pas. Place boye ça va. Bakisa. Ce qui est béton, oui, il est béton, il est chef de l'État, c'est connu avant deuxième mandat là, et puis voilà pour tout le bélangote. Mais il faut te informer, côté où peut-être il y a une information. Alors bien peut-être, parce que les mieux informés c'est le chef de l'État. Mais peut-être à cause de l'information, on a soit ta retard, te dévancer, te anticiper. Ma bezate. Naebisa kibino. Mokonzi mboka aza na ba warrior mais azaka ka moko oto benga ka ministre tout près du président de la République, tout près kombo na ye bawela kaye manuanina do bawela kaye pourquoi parce que ça na tête fumubuku mulongeshi wakala satangisa na université de Kinshasa, triple bassard océan azana kati ya campagne ya sensibilisation kolakisa batu bolingo kolakisa batu cohésion unité nationale dans les soucis cheval de bataille ya chef de l'État kolinga mboka civisme amour du prochain côté la Bible. Le chef de l'État a confié mission na son excellence Nana Manuani na Kiumba Océan Fumubuku Mulongeshi Wakalas akende koteya bana ya fachi na ba papa ya fachi cohésion na unité nationale abandaki na bandundu parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même azamuto bandundu n'a pas y Kongila pays sans S donc pays le comment on va pays le cas S pas y Kongila donc pays sans S to ba ina pas y Kongila to kena Kasai to tamulaki na Miabi Chilenge Kabeyaka Mwanga botalaki ba image lelo aza na Sankuru au moment où je vous parle aza à 141 km ya Lodja na Lomela aliriki pe na Lobo village et pas y wa pour sensibiliser bana mboka ala ko sensibiliser ba Kasayen ya côté kuna ba kota ba Mende côté ba Frank Diombo comment batu fo ba lingana ba chef coutumier batika ba langage ya haine ba langage ya division aiza musala makasi azali ko sala botala ye en image tozonga to beta siko lisolo ya Mike Amer na papa Simoni Kimbangu nini eza koleka natindika bino te bo mitindika ka bino botindika mi toleka
balobi mutu na mutu abomi mboka nakoki kosite exemple soki tobandi na bakambi bango moko ya mboka bakonzi ya leta oyo atindi na baprovince na baterritoire okomona ke détournement eza bango nde bazosala okomona ke babarrière na banzela mpona kotungisa population eza bango nde okomona ke bataxe ya locuteur eza bango nde bazobakisa bango mpe bakontribue na koboma mboka eza lolenge moko na badepute topona bazosala te mpo na intere ya peuple ata bake Kinshasa bakosi au nom du peuple ezalaka au nom du peuple te mbongo na bango eza nanu ya bango na bafamille na bino bazosala eloko te mpo na komema kimia na sankuru mpo gouvernement epose baacte population se retrouve basi batie bango na bapoche ya bapoliticien bapoliticien baza na Kisasa bazomanipule badepute baza na mboka mpo na baintere ya bango moko ya population te ntango ekoki boloba na bango aussi longtemps bakochange te eske tokovote bango lisusu ya duro mpe bakokoka koyiba te soki toye na bachef coutumier bankumu na nga batondi wana bato ya mayele bato ya sagesse bango mpe bakoma na bapoche ya bapoliticien bakotindela bango mbongo na Kisasa bazokabola population bazogere baconflit bazotekela biso terrain moko bato 10-15 bankumu eza bino nde bosengeli kogere biso soki songolo akomi kotinda yo 100 francs po yo o entretenir conflit oza na bilakeli mabe bankumu ntango ekoki boyeba ko Nzambe atie bino wana mpo na biso soki biso toza te eske bankumu bakozala lolenge moko na population mbongo ya mababe mbongo ya malédiction nde ezo appauvrir biso kaka bino nde tozopesa ba 1000 francs mpo bobunda bino nde topesaka ba 1000 francs bomarché sans cause bino nde totindelaka ba 1000 francs botumba bobebisa biloko ya leta mbongo ya mabe botala nanu mbongo wana banda bobandi kozwa yango bosali nango nini mbongo ya malédiction bomi loki boloki bana na bino boloki ba génération future tokokontinue boye lolenge moko na basali ya Nzambe bateyaka susu repentance te à part baprophétie ya kodivize na ya bavoyage bazocontribue
mpona kobebisa mboka. Yango mokonzi alobi po mboka na biso ebonga, biso nyonso mutu na mutu bisika ya azwami totia maboko po tobongola mboka na biso. Po mboka oyo ebonga ifo totika tribalisme. Mokonzi ya mboka aza tribal te. Preuve ezali ke anome ngai ministre pe ya président me nazali mutu ya Grand Bandundu. Mokonzi ya mboka alingi division te. Yango tozosenga na barepresentant ya mokonzi ya mboka batika kodetourne biloko ya leta. Batika komultiplier ba barrière na nzela po population eleka libre. Batika pe kotia ba taxe ebele, population ezo souffrir déjà. Tolingi ke bade Owanji wa oja alobi boye. Ekomi tango bana ya Sankuru tosimba na elongo pe tobongola mboka na biso. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi bino mingi. Yango alobi biso tofanda na Kisasa te, me tokita ti na Sankuru tokoma ti na loto koyebisa bana ya Sankuru ke mokonzi alingi bino koleka tobeta. Ya mokuse me ya motuya cohésion na unité nationale. Kobanda mokonzi ya mboka koti na pouvoir aremakaki Congo ezongi nsima mingi. Mboka na biso soki totali eza likambo kobomba te. Soki toye na ba chef coutumier bankumu nanga batonzi wana bato ya mayele bato ya sagesse bango pe bakoma na ba poche ya ba politicien bakotindela bango mbongo na Kisasa bazokabola population bazo gérer ba conflit bazo tekela biso terrain moko bato 10 15 bankumu eza binonde
bosengeli ko gérer biso soki songolo akomi kotinda yo 100 francs po yo o entretenir conflit oza na bilakeli mabe ankumu tango ekoki boyeba ko nzambe atie bino wana mpo na biso soki biso toza te eske bankumu bakozala lolenge moko na population ntango tolata biso ya mokonzi ya mboka ototonga mboka na biso mundele moko te akotonga mboka na biso politisien akotinda bana na ye na poto bino kokie poto ozala mayele ye mokonzi ya mboka alobi ozala mayele ekomi ntango tobongisa mboka na biso bana na biso batanga malamu ambo kamera kwa ya nyuma ya tente moja. eloko mosusu tomoni eke biso moko tomibomi tribalisme eleki na mboka division eleki na mboka badetournement eleki na mboka instrumentalisation eleki na mboka biso moko tobomi mboka tokotanga mutu te tope alors anya asel auto di mina kama maenda na mama ministre meda anya nyuchewe ko wema Voilà, merci, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Papi Kamwasi. C'était pas Lobo, c'est Loto. Voilà. Vous excusez-moi. Il y a qui Loto. On a qui mis soutien à aide mémoire nanga. Donc c'était Loto. Donc ils a pembeni na Lomela toujours na Sankourou. Donc Lomela na Lodja c'est à 141 km bota la koma mwana ya mwasi mama ya makasi. Ministre près le président, tout près du chef de l'État. Na rappela ki bino loko moko, bobenga nga na ba téléphone sous-shooté. Oh Kamwasi, moko ngo tambola ndenge nini, to kotsa ba dossier na présidence et ba répondre kate, boye na boye. Bana to kotsa une année 2 ans na MC bino to na ministre kaka moko ministre près, tout près du chef de l'État. Et là comme chef direct le président de la République. Azalaka imo. Bozana ba dossier traîné. Oh, ils allaient pour l'intérêt général, pas dossier privé. Oh, là, on a chef de l'État, dossier pour l'intérêt général, pour le développement de Mboka. Oh, ils vont bénéficier de Mboka Belé. Bengangai. Oui, ça y est, ministère, près le président Izali, il y a beaucoup de ministres, bon, bête en tout cas, ah, mais on dossier sur la tali que c'est vraiment important. Na marembo direct pas mon konzamboka s'il faut mon konzamona yo akomema o eza la dossier clair ya ba ventir te o ba investisseur adresse ye banate to ko mettre na internet boye adresse bimi na kanluka wana yango te wana soki ba zuyo mukamate chaye kuna
Oh, comme dictateur. Ok. Donc, il y a un dossier clair où il a pour l'intérêt général. Merci beaucoup. To côté siko na kati ya masolo ya émission na bisole. Mike Amer. Na respectaka etro ponga na yebi. Na ko yebisa bino te, mais na yebi. Tango nini Mike Amer bane ko sola jana fachi. Nga na yebi. Mais na ko pesa ba détail te. Asali mingi Mike Amer pour na Congo, surtout pour na pouvoir ya fachi. Mais nga nazomona Mike Amer akomi pe ko déborder. Akomi kota makambo nyonso. Ça devient suspect. Tous les Américains battent la personne dans les gablots à battre kata ba gilet ezate. Tous les Américains battent la ta qui quado baba makata ba pine ezate. Tous les Américains battent la ta pharmacie battre ba produits originaux. Il y a des Américains exatés. Tous les Américains passent dans un supermarché. Il y a des Américains qui sont cher, mais les Congolais n'ont plus de qualité. Exatés. Autant en Kivu, Mike Amer. Autant en Seni, Mike Amer. Autant Mike Amer. Nankamba, Mike te Mbuta Mike. Mbuta Nzita. Au Congo débordé. Aucun ambassadeur congolais peut faire ce que tu fais ici. Qui va le tolérer là-bas? Américaine, aucun ambassadeur congolais va autoriser en Amérique à ça là où je ça la paix. Il y a même un pays indépendant. Est-ce que papa Simon Kimbangu a boire ici? N'est-ce pas, il a raison. Pour trop c'est trop, la religion va kende boyo, na armée va la boyo, va kende boyo, Mike Amer. Mais finalement, faut nous rappeler na bureau. Il y a un Mbuta Nzita. Non, on a mutu na biso mais calmer dans l'entraînement. Papa Simon a trop spirituel. Oui, papa Simon déjà avec eux qui va Simon Kimbangu ba mindele. Donc, Mundele tia yaka toujours un projet, des projets dans Balamo. Na obozomona, na obozomona ti. Papa Simon tellement trop spirituel, à mon amer wana nzimwaka. Maintenant, il s'opicier. Et si monsieur touche, Mike Amer diminue l'entraînement. C'est bon? Diminue l'entraînement. Oh, mon lobby a fait, tu as pu sur un conseil. Donc, papa Simon, tellement trop spirituel, peut-être. Et ça, ma mission, il y a Mike Amer, où ils allaient visible. Papa Simon, tant qu'il est trop spirituel, et puis, Azalan Noana. Ce qu'il est plus. Moïse contre Kadima. Moïse a commis le chef de l'État lettre. Natanga Molelo. Natanga une partie. A commis trop. On a bien TP. A commis trop. Maintenant, on a moni, à rappelé chef de l'État, on était ensemble avec vous, on a combattu les antivaleurs ensemble, on a voté. Vous allez ensemble été. Bien, on a les copains à Genève, il y a des pédagogues. Les copains. Vous avez frère Martin, on a un pédagogue, mon boy. Rappeur. Yo soka mwana mobala ki ba kingai pena ba chenga bo. Boyo kango, ila mingi basit. Da pédagogue. Facha le bagini. Il sanga ya bandoki kuna ki makindoki. Makindoki c'était la sorcellerie. Vous allez sont ensemble té. On peut se ki mukongo na fachi. Hein? Moïse. Olinga isu fachi té. Bo sali kiri ya mabe. Bo crucifier fachi. Il y a un empoisonnement dans 4. Donc, c'est comme si bon monde qui déjà fait à lobby. Pour combattre, c'était pas bon. Mais Nzambe, n'a pas combattant. Basali si Fachi, Azali le président. Fachi la karankiniete. Azongeli sous Subino, Boya, tout gérer
la chose publique ensemble. Mais bozuya kaka na ba carte na bino. Yo kuna o ligne rouge. Kuna basango balobi plan B. Yo na basango bozelo ko moko. Ligne rouge basi baleka yango kala oza en retard. Siko komba na kadima. Total bino. Kuna frère Martin ko sala nyonso, kadima sala te, ba ko sala nyonso simba te. Mangungu ya pamba. Oh facha comme dictateur. Oh facha oh pater comme sous dictateur. Et lilingi ya pamba. Comme dictateur. Ça m'étonne. Marionnettes. Président nommé. Il est là comme dictateur. C'est Kabila qui dirige. Kabila est ouf aujourd'hui. Vraiment filmer quand on a un téléphone. Oh, les gars, ils placent ici, ils sont mis oh, les qui boule. Comment il y a pas de téléphone? Vous avez un donc, Moïse a comme chef de l'État. Tala makamwe bele. On a TP, il y a Sciences Po. Ce que vous faites ça là. À ça là, ni na lettre là. Peu bochango public. Donc on a ba rappel à ça la fati. Soki bokolonga na bino ba menace bo ça la pamba. Mobala alo ba mingi ti alo ba malamu. Na ko beta yo no te betande. Betande. Donc les loyo babani ko pesa ba valeur na fachi bango moko babani ko senga ba pardon bango moko babani ko mona ke non oyo mutu mususu bango moko et pourtant ba on appelé fachi que notre on a combattu les anti-valeurs boyena boye sikoyo inetika ka yo moko tuna makambo bango mais non bino moko d'abord donc na rappeler bino frère Martin Ngazawana akima église akima Philadelphie. Pourquoi? Pour que le président Yakakuna y ait pas yaka église. Bah et puis c'est Basambe là bas chama beaucoup pour nous remercier Nzambe et puis Nzambe a battu la chef de l'État. Moi si j'avais Sambe là ya boya ko Sambe. Soni wana tout la mwisi kizaka akima. Na yebi sabina lisusu. Frère Martin déjà dans les violeurs la constitution. Frère Martin comment dirais-je, constitution ya mboka et PC 5 ans dans chaque président mandat il y a 5 ans mais yoka on a dit copain à Genève basa là 2 ans déjà dans les violations intentionnelles il y a constitution parce que 2 ans on a na constitution ni na loi ni on a dans moziki donc 2 ans qui gouvernement mususu ye basa so élection na mbongo nini élection kutaka combien élection enrôlement makamu tout esili ba investir gouvernement mususu ya Moïse akoti azu ba master na ye ba jif ba yuda ba nani tout ba ye na ba mexicain ba koti na gouvernement basali 2 ans ba kei ada nana eli susu anga nani adolo kuna ba pende ba ye ba pelende ba chilele ba koti kuna suno danger 2 ans alongo boye Jean-Pierre ayeli susu donc kala kopa la kina ngoyangwa après Matungulu Matungulu kuda sova facha fulaye Matungulu biba na makambo 2 ans déjà violation déjà ya constitution et bandaki wana. Donc, yo moko violeur, ou l'on peut se battre conseil. Non. Conseil qu'on peut se battre, exact. Et bien, en portugais, cala boca. Chers internautes, nakoye bisa fachi beton fumu waditunga. Bonne année. Izakoya
na moni na Dubaï okendeki na bato pe ya fake na yebite où est-ce que nous en sommes na bato ya fake relativement avec la baisse des denrées alimentaires et surtout la première nécessité où est-ce que nous en sommes bazaka bateti mokonzi soko réussir kokitsa ba prix ya biloko esili mokolo kolingo longo après des mandats peuple koloba tikala on a véracité bakoboya okende ngonga yango ya na bona ne bato balingaka nini yo moko yeboza mwana kindi na koyebisa eloko te mais masanga ba anticiper déjà ba matisi masanga bralima je crois na bra Congo pour banga to na bangwati des entreprises il y a brassicole ba anticiper avant bona ne ba matisi masanga 500 francs par bouteille c'est trop bako matisa 100 francs ou 200 francs 500 francs par bouteille. Donc 2 bouteilles, 1000 francs. 4 bouteilles, donc on somme déjà bouteille moussous. Bénéfice. Combien de bouteilles par jour? Personne n'en parle. Chef de l'État, je ne sais pas si vous êtes déjà informé que Massangue Mati. Réaction Zanine. Ministre de l'économie. Silence radio. Peuple à Sibir Kaka. Augmentation de prix. Naram. Mais aussi là, quel est votre rôle, ministre de l'économie? Rôle les animes. Nathan Kabila, c'était la même chose. Maintenant, c'est la même chose. Bilo que je m'attends, personne n'en parle. Est-ce que beaucoup de gens ont konzi abralima? Pourquoi matisi masang? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de quitter sango? Tu vas consommer masang à bas prix. Ministre de l'économie, aux Aranan. Est-ce que d'autres la tindika bien? Oh mon lobeli a Fati. Vous êtes des warriors, le ministre a Fati, mais plus tout ça, on va vous dénoncer. Tout le monde est clair, peut-être au lobby Fati Yeba. Qui est Masanga Imati. Est-ce que Fati Yeba qui est Masanga Imati? Ce qui a évité à travers cette émission, Yeba qui est Masanga Imati. Ce qui m'a dit que Sango, il a dit Massa. Parce que personne ne peut oublier à Rolia et Kita. Parce que comme il n'a pas à Goliath, na place Kita et Zomad. Ils ont un sens tel. Si on a besoin de protéger Fati, on a besoin de Fati va mémailler dans mon Congo, dans la population. Mais pour me dans mon Congo, on est dans Nzala. Na poids on a Fati dans la langue. Mais pourquoi? Non, bon ça dit ça y est. Fati, Massangue Mati. Ah, on a bon anoka Soso et Mati sous bateau il est quitte. Bukanga Lonzo, d'accord, Massango moins cher, d'accord. Mais Massango, on a maïté. On a Massango, na Manioko, na Soso, na Mbolongo, Requin, Thompson, Bakayabu, Bakous de poulet, Trip, on a portugais, Costeleta, hein, voilà. Nyoso wana nde mutu alela kaya. Mais tonani fufu ekiti masango ekiti mikolo bingi na chango biso bana ouest là difficile kuma na chango on va se débrouiller mais soso bande ko baina soso awa poulet béton bateka na moins cher ba document ba compliqué bango na côté ba document à partir du Brésil na batu baza awa. Bazo compliqué bango, bazo funda bango pour marchandise yati. Bazo compliqué bango. Mokonzi. Soki batu balé 3e mandat au sein de l'élection te batu koyebisa o vanda na yo kaka. Alors ponanga ba énergie nyonso bimisango na mona mikolo ba benga o trop ba o forum bu ba bengi. O soki atelier bu ba bengi, ba tika yo pema nanu. Batiko pema nanu. On se concentrer sur le lianam. Ba prier qui. Donc ça la une semaine chef ko kena ba invitation wanati. O forum boy tinda sama. O atelier boy tinda manwanina. Fanda nanu. Beka ko concentrer nanu. Totikali na 1 mois.
bonne année bato bakolia ndenge soki bato balete na bonne année Fachi biso tokokanga matoi mpo bakofinga biso bakofinga yo bakofinga na biso so bato balete bonne année oyo nga nalingi ntongo soki etani le 2 janvier 2022 tokuta bambwa batondi bavandi na libanda na babalabala babumu etondi totomona bamikuwa bamisuni bato bale balembi na balabala. C'est ça mon souhait. Mais il faut préparer ça maintenant. Officiel Mabanga. Nabokana. Simon Fouka. Officiel. Simon Fouka. Fouka Simon. Les amis de Simon Fouka. Funa en avant. Funa en marche. Simon Fouka. Officiel. Mpumbu Angers. Oh, comme le rôle là. Examen d'état. Comme ce que Zalia Wate na officiel pas comme moi si. Bato bazo ya bango moko. Moni Simon Fouka aywe na musika. Ah! Comme moi si. Oh bossa ninga. Ngape officiel. Ngape na bossa na ngape ngate. Boy bagala la mutuka. Mutuka ekota kanini carburant. Na otambula ndé. Émission pour écouter c'est ba mégabyte. Ba mégabyte izala. Sikoyo. Soko le mot dans l'officiel. Solo là-bas solo là yo. Ah comme examen d'état. Tane bovani boza la mabanga. Tane boza. Futur député Angèle Mpumbu Angèle officiel. Bibish Mwika mwana mwasi oyo wapi elongi ya Fachi Beton lokola mapasa Mwika Bibish officiel. Christine Mpinda wetu motema ya Josephu Mpinda officiel. Mama présidente ya MDDC pour ba association belé et Kangami mais MDDC ezakaka donc baza ko résister. Christine Mpinda mwasi moko ya makasi ya mayele alenda katukubianza pe ezali avandaka pe na Paris afutelaka pe te atongandako na Paris voisin na ye bamindele Pinda oya boye penza mililo ekokita te 1000 Pinda wetu oh 1000 Papa Joseph 1000 ekitaka officiel bino tout bota pe officiel mais comme moi natanga isate pe boze ebele comment officiel numéro de téléphone yangwana benga solola basolola yo obwiri fuiri yo kufuiri ku torokeri émission de uno disukiri mbasi kaka tout mona lusiemi hein lukala kaka na pi mambo si matoma kaka. Merci beaucoup. À demain.